Bien, merci beaucoup na Yvette Kalombo na Arto Asali. Il y a Robert la biso janvier. Il y a Robert la biso janvier. Yvette ça va déjà dans la liste. Il y a Batu Oyo fait babeti babeti da janvier tikala biri. Babeti da janvier tikala biri. Et puis niveau janvier finga vivisiwa. Afinga ba komodo, afinga ba komodo. Bien cher ami internet de Shelvi TV nabe bo s'abonner ming na Shelvi TV ska boza mama longa makamba malamba actualité pe ya bien mais ya makasi kwa boza na Shelvi TV bo s'abonner déjà babi katale à ça kiti déjà na kata terrain bo s'abonner ebele massivement hein le nom embele no zini kumbi otoyebi pe parmi ba charge Karine de toyo karato ebité parmi ba charge Karine pas à la carte to betaka par rapport à actualité par rapport à makamde les autres na kata internet. Bonjour jeune. Bonjour la Catalé, bonjour à tout le monde de la vision de Shelvi télévision chaîne à ma casse va s'abonner parce que nous on a peu actualité ma moi kitoko va s'abonner massivement ouais santé kitoko. Boni nyonso zoleka bien. Ouais nyonso zoleka bien, merci beaucoup na Yvette Kalombo na Arto Asali, il y a Robert la biso janvier to sepeli parce que ngam na ba na Robert taé. Mais gloire à Dieu moi na moi c'est beka kezini kumbi abaki ndelo baki obeta eto kasa peka yende mto beti ndende mto mususu nani Yvette Kalombo mutabeti omoni internet oyo tant to yaka olega na internet to za ba parents to za ba grands garçons to za bateau photos à l'exemplaire to za ba édiqueur de masse tant to yaka na télévision pour na ko insulter ba maman maninga ko finga ba maman maninga et les Arabiens na bosani d'abord pour la bande bien moni ko insulter ba maman ils ont bien te mais ba maman bo se respecter pour bana mike pe ba pesa bino respect. C'est ça le problème yo so mona maman o janvier finga les gars na TV rien bateau ba otala biso nanga peut-être to yebi été on comprendre mais avant na bande bien na pesi mbote na Paul Mafouila Ventour prêtre responsable merci beaucoup na Jorgi Samba les procureurs. Merci beaucoup na Yvette Kalombo, merci beaucoup na autorité morale et internet. Wa legi yo nanga na succès. Karine Mokonzi la baronne. Nzambe na biso donc mutarobo yaé. Mami. Mutarobo. Je te salue mami. Vraiment mutarobo yaé fois ça mokine ta nga de azini na ondima donc c'est que auto boye na simalanga. Donc voilà. Zini kumbi toyebaka yo na kati ya elengi ya Congo elengi ya Congo c'est ça. Maman ne silite mona katila maman ne silite to beta masola Nicolas Mokonzi télévision to beta masola Shelvi TV to yo sala ki na kata site to beta masola Shelvi TV to beta masola Nicolas Mokonzi télévision et ça la biso plaisir to beta masola Shelvi télévision par rapport à l'actualité isa Mikolo poto mo zini kumbi kaka mami mais bosa nke kuna pe Tracy azaki papi faut beta kaliso pourquoi papier nani chef na yo na kata normalement to bo yango te to sala auto ko sala kuna nga longwe nga moni ko lande ba bengana donc ba maman pena ba chaîne wana na lingolo bango te mingi to beta masola Shelvi télévision ba bozo tala biso na Londres bo s'abonner massivement et na chaîne oyo pe za na makambo nango parce que tozo solo la ba bi pesa makambo zo makambo donc tozo solo la webi chaque émission to salara ba tia on a page. Donc, toujours merci Béline Yvette Kalombo, nous avons été le janvier. Dès janvier, nous avons la tomate et ça lui fait plaisir. Félicité sous Moutouana à continuer sur nos pourquoi. Donc, yo n'ai janvier fini à battre c'est pelant. C'est c'est pelant taza Moutouana biso photo pesa. Moutouana bino. Te Moutouana biso ça ce que est Moutouana congolais la biso. Ah ouais. Te zala ranepe. Hein place moto qui d'après moi te coûter naza Moutouana biso fait to sengi la kika bolimbis. Bolimbisa. Dès janvier amukolo go sengi bolimbisa. Ba senga bolimbisa pas bana 2 ans. Ba senga bolimbisa pas beta mbula. Ko ba binaka. C'est ça. Mon janvier beta. Janvier mutapesi mukolo yamba janvier soza sincère. Otuni nana simbi so micro biso kengai. Wana za information na ici bana poto. Na sala émission mon elenga Congo, même Tricia yebango to sala ngona triomphal. To sala na ba Nicolas Mokonzi petit na ngai Aristote to sala na Titan. To zo sala émission et zaki to wana ko sepela mutuka na nga na sombaki. Et tellement dans un micro et n'importe quel moment janvier me tourne en bas question muta di bosso simbise micro ezanga mais jour na simbise micro na loba neta finga abato comme so retourner so ra sincère a yebisa yo vous comprenez parce que le maman Yvette ni par rapport à des tozo ka peso so biri kuna ko finga ko to ko finga ko Yvette ça va déjà dans la liste hein
Yvette ça va déjà dans la liste il y a bateau oyo fait ba beta ba beti da janvier tikala biri tozo c'est la ba beta biri pour abiri au bundana sentité on comprend abiri au bundana sentité abiri moi pardon Benji ta out comme moi senti terre côté là on comprend Benji au bundana abiri te pour Benji au buma abiri au moment non Benji en hôtel on comprend zini kumbesa ko ndeni ko mona ba journaliste ko internet ko finga ka ko ba n'importe quoi na kati ya média ça ko ndeni et ça la ngama bena soni na passe na motema na tala éducation bazona banda kuna ba pa parents na bango on comprend et éducation de base même biso na chic ba nolo bana biso mwana za impoli na classe to na ba ninga na ye donc éducation de base o ba pesa ezala foutu tu vois et puis télévision et tombola rapé et kitisaka ya moni batu mususu azani na site ya munene ba abonné belé mais succès za li souté pour anini biloba loba ba dire na ye par rapport ya monde entier parce que ndeto ça l'émission ba otala biso monde entier tana Ukraine ba otala biso na loba le propos tennis s'engage que son auteur on moni ba propos ya janvier ndenge betisi janvier nga jamais oluka image moko na site moko songolo ka ke zinia finga ki moto au monde ngote. Vous comprenez? Mais si tu occupé, tu éviter. Donc, maintenant, si on va au yoga, il faut se vérifier. Tu mets qui vérifier. Il y a des gens qui ont fait des choses. Tu éviter par rapport à ma cabroye à janvier de ma bêtier et ça qui est au bataille Karine me continue bâtir bêta pour janvier longue pas Karine a commis pas fifi. C'est ça tout bon côté. Mutali bosso ambi Yvette Kalombo tant ba bêti janvier na bandala. Mutali bosso yamba qui Yvette par téléphone. On comprend, c'est moi. Yvette Salobi nanga zini na beti janvier pourquoi? To moni azo leka, to bengi janvier nani a bengi Benja bengi janvier yaka. Janvier yiba tuni pourquoi so finga Yvette abandi ko sala net. Nde Benja betaki mbata et puis Yvette abakisi mi balé. Alors bi mbato Benja beta beti pour na ma. Est-ce qu'il y a janvier aux autres ça makambo na? Bon oui bien on dit. Et puis il y a Myriam Tatinda janvier. Pour nani janvier yebi yango bien que ayeba ya Myriam Mokonzi na sima ya Myriam ex Mokonzi na sima ya Karine. Jusque là quoi ex? Qu'est-ce parce que Mokonzi zagi ya yete yemo dévoiler que ça ya Karine propreté ya mo ba longola Mokonzi wana batika na komuni na batu musu ba bengi komomo ngana ko benga komo wana te pona respect o ngana pesa kana benga ya Myriam. Pour biso pito kaka Marie Bonga toé ba te so eza. Bon ngana yebi na komo na yo ngaka pana yo. Expliquez balanda amona ki na bandal et ah oui abeti sili na otota la vidéo mo ya bira lobi Yvette Kalombo sous seti na suka bon tota nano pour janvier pas comment on appelle janvier zaki na ba charge à longwa comme pas officier c'est l'onde obi te janvier des fois yo ka soni janvier des fois yo ka soni janvier des fois pour net ngana na bo so muta eko finga mutu mo na télévision ke ngana eto so la bien na obengi na mupandi na ebc yebi niveau janvier finga fifi siwa afinga ba commodore afinga mambo bele et lelo fifi siwa akufeli janvier ko assisté ko assisté mutu ya na mabete mais et venanga Félix Oise ko loba confiance le roi singa so ekatana to bambili zite yebana kaka donc pour te dire janvier malgré ça pas Karine Mokonzi ake pas ya fifi siwa et ça déjà confiance. On comprend le rôle c'est katani ata bambili zite yebana kaka pona nga fifi siwa fa benga na ye ayi se non finga nga trop lelo le rôle bobebe na Karine ya pananga ya mo Mokonzi lobe na nga lobi na ko lobi sabino batu boloba na rate après vaner lelo to moni lelo janvier loba na fifi siwa et batu musu pe na poto ba sala be émission na bato le musu ba no solo la te bref pour vous dire que Karine Mokonzi na makambo et lelo na yo comprendre que pourquoi batu balinga Karine te lelo so ngana otambola tina tambola na Nicolas toi même moral depuis lenga Congo même moral malgré ba journaliste musu ba yena ba ona sima nga mais na Nicolas alega neti mais ngana Nicolas ta même moral lelo moni Nicolas Mokonzi télévision dans quelques mois à 6000 abonnés nenga mo pe Chalvi télévision kala tote so mata parce que ba analyse makase ekota pesa makambo so makam donc voilà. Merci Zini Kumbindo, on peut se sous temps et à Koyamba. Yo, on peut se visionner na espace, n'a bien. Et monsieur Sili. Nous sommes arrivés à la fin. Nous ils ont par rapport à Yvette et janvier pour te éviter. Merci beaucoup na Kolo Chalvi télévision moi Sigi Toko. Yena benga mami.
nabengaki ma Michel la place azotala ngai, et puis napesi Chancel Vimbote et bateau basali galère mususu to zala na Chalvi télévision à tout moment. Et merci beaucoup Penayo na site kitoko sali choix na bi ya olala nzalate awa déjà makambu. Et merci encore une fois na Paul Venturi Mafuila zwa kombo wana Paul Venturi Mafuila Paul Venturi Mafuila so beti na Facebook Paul Venturi Mafuila ana 3 comptes Facebook lukaka moko to cha photo mère ya madame na ye aussi sous combo ya Blaise Nteka le Bogard de Sotogar motema ya Trésor Beauté ya Blaise le Bogard, je te salue là. Voilà zwali sous comba au combo Claudie la Grâce mama mi ba bana mama Claudie la Grâce, je te salue. Voilà zwali sous combo Maïsa de Breda Maïsa de Breda Villa Hollande je te salue aussi sous ya Jisentingi voilà aussi sous Mutosko nazo pesa yo oyo nabengaki mama Boboto mama Malamu Niclette Massamba mama na Dorian à Lyon Niclette Massamba babi mama Boboto kando tangi bakombo ye moko mama Boboto ay kando tangi bakombo wana balobi Zini apesaka na pesi yo merci Zini Kumbi na pesi yo parce que biso to pesaka na biso na pesi yo bakombo wana na yebike Nzamba osala grâce. Merci beaucoup notre batel biso na site pour s'abonner. Déjà ça la grâce pour tous à côté à Mami. Merci beaucoup na ndingo ya minga na rozong sur le micro. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin bon Monica par rapport à toi à expliquer makamde le cas qui a janvier Watanabe to bosani mokonza za kasute za de biso ne bana mokonzi quoi. Bana Karine mokonzi abi nyonso to réglamu kaka na TV, to réglamu kaka na micro et ça non que ya kubeta mama il va être au 5 janvier ba pardon mingi na Rina Birto sengeli bon pardon limisa bango bazaka baleki babi moi ça souma le boko katango to sokola kaka baba leki luka bango yebisa bango te ya bango ça moi bien maman et non ya ko beta ya makofi ya ko zokisa non to lingi ya ngote mama o eza musana biso to lela ka sikete maman comprendre que c'est ça bana kata moi je fais mes salutations à Nario babi boss na moment ko na kata Kinshasa Nario Elikoto na Dej Eliko Abibi Justin qui te dit que Justine, hein? Abi Justin qui te dit que y a des garçons propres. Ngala Mbalasima.